mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya bafana banayitike mosungi ya bave mobikisi oyo asekolanga liboso ya barumananga balongolanga na maboko La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu zela oyo ekosaka te se zela na yo bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayinanga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisuki nanga lisuki oyo ezanga te matango ya pasi nazalaki mpate oyo akungaki nzela kasi otikaki lola ye kiti kaka kolakisa ngai nzela makangai esika matisa mopeso Alléluia. Avec conviction na koyemba Yesu azali misungi nanga misungi oyo ezalaka te matango ya pasi nakobela yoki olingi Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yangonga na lobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela yo.
nganga ene babukoko. Papa, la salionidie. Il va combien attendre, papa. Papa. Olobi na ngai atie liboso na yo bandela mibale kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo eza na assurance ya avenir na biso o jésus nzela mosusu. Voilà, chers amis de la presse, merci quand même Ninge Boye pour assister du soir. Parce qu'ils ont un moment où il y a 50, ils ont un moment à passe. La corporation des artistes et comédiens est choquée parce que nous venons de perdre l'un de nous. À la personne, il y a Richard Mokoko. Richard Mokoko qui n'est pas une personne à présenter. Hein. C'est un artiste comédien de renom. C'est aujourd'hui le matin, dans les réseaux sociaux, pour apprendre la publication à Nikomoko Vélo, qui venait de casser la pile. Ici, nous avons tout comment, pour se rassurer. Oui, nous ici nous sommes, sa fille est née là. Sa fille est née là. Actuellement, nous avons un petit frère propre. Hein? Et Bruno Mokoko. Venez Bruno. C'est son petit frère. Bruno Mokoko vient de recevoir Bissoawa. En attendant, la mère des enfants, Bisso Richard Koko. Il va recevoir Bissoawa. Pour le moment, vie et Tanae, selon la famille, il s'agit de crise et attention. Crise et attention, malheureusement, il était seul. Nandaku. Après ce jour, au deuxième jour, déjà crise et attention. C'est aujourd'hui que les babimisi mbango pour battre dans l'hôpital. Le médecin a fait l'essentiel, mais Dieu en a décidé autrement. Ça c'est la deuxième famille, la grande famille de Tongaka. Moi j'étais dans Moussala, les artistes m'appellent les artistes. Je n'avais pas de choix, na salle fort, na Komba Awa. Touti na mort esika totie na mort ya sana balobi ezala malamu to ambome lelo na corps ya famille petit frère na ye bana mwasi bapesi accord po baambome papa pe ndeko na bango. En plus babakisi ke soki mikolo ekolia soki ke baartiste comédien basepeli badeplace yango et que nous sommes morts il y a cinquantenaire, il n'y a pas de problème. Donc, wana maloba oyo libota biso. Biso tozaka biso ate. Tozaka artiste comédien nyonso. Misusu bazali na ba tournage, bazali foyi. Tokozwa sango pe tozomema, tokokuta na biso nyonso ba artiste comédien pe ndenge tosolola. Biso eza likambo esengo, eza likambo pasi.
ezala makambo nyonso ya biso tosanganaka lokola lipota mpe totrouvaka basolution. Gloire à Dieu, merci. Comme il s'agit d'abord bambombe babiloko wana nyonso oyo bakosala bafrère utami kuna. Gloire à Dieu, en attendant tosangana moko na biso andimaki déjà andimi quand même que là c'est pas un problème tokoma bandeko andimi kosala yango ya pas de problème. Merci na ye moko na biso wana andimi kozwa charge wana en attendant tozwa basolution. Oui, je sais qu'elle a évité une cité comme on a eu, mais je dis merci. Merci Naoyo Asali. C'est parce qu'elle fait. Alors qu'il manque à mon jouer mingi. Et pas naïe. Alors qu'il manque à Zara qui fait même au la candidat qui est donc. Merci beaucoup. Et l'autre partie c'est comédien. Peut-être le dimanche on va confirmer dans nos groupes. Appel le Salama pour un rassemblement na biso nyonso to solo là. Parce que moko katina biso awuti kotika biso. La famille biologique prime bakolo mutu bango wana. Biso toya na deuxième de bande rassemblement na biso nyonso to solo là parce que moko katina biso awuti kotika biso. La famille biologique prime bakolo mutu bango wana. Biso toya na deuxième de bande kona ya musala kasi osenga na biso pe to solo là po pe balolenge nini toko honorer c'est pas parce que c'est ma coupe. Même tant que qui a envie, voilà un peu pour Koloba, Yango, Wana. On a évité les ondits, tout peut ça quand même version en famille pour le petit biseau. Yango, on a très attention à Zaki Yemoko. Les gens vont se demander, c'est ce que la famille a dit, Zaki Yemoko. Attention. Nous savons que Richard, pour Nabatouming, il est mort. Mais pour nous, Richard n'est pas mort. Car il restera éternel à travers ses œuvres. Message à Makasi, auto fait ça. Yangoana, Sika Biso, pour se rendre na morgue. On a aussi sa makamunion sur Sengaïkuna, na Kwambome, et si là, pour les samedis. On va voir les samedis avec l'autorisation de la famille de Longola, Zoto, Tomimangona, Moria, Saint-Cadet. Peut-être on fait ça rapport, on a pourquoi. Vous voyez, tous en association, tous en abalisanga na biso. Bankumu bakuru, tu n'as pas azali. Donc on fait ça dans un rapport, il y a ma camion sur les défis. Et on fait ça maïna avant tant que beaucoup laka, bakolo, les canito, donc ça là. Pour répéter, matin les d'abord. Il y a famille biologique. Par contre, bakolo matin. Depuis que bazano bana, papa peut pas rien à cima. Bako solo na bano, je ne sais pas si la famille est organisée. On peut savoir ce point focal autour zana bango vraiment en contact. Voilà une fois de plus maintenant. Na combo artiste comédien pour présenter ma condoléance na biso na lipota de Nato Richard et la bana. Merci beaucoup. Je ne sais pas si une de moi en débat. Moi en débat. Voilà, on pourrait Koloba. L'éternel est mon berger. Je ne sais pas quand et si comme tu t'es mon blessé.
Avec le gâteau. Petit frère n'est pas là. Moi, c'est petit frère. Yaya. S'il te plaît.
Voilà que le Dieu, voilà, merci. C'est le bas. Banze kalelo ya kalelo banze na doza selemba una manifeste ya sala pa petit point na ye manifeste sa karato la ngapa selemba banze bon baba no balela mama ba ko salela ili ko kuna stona tena banze merci ya merci Papa Alice, Papa Alice, Papa Billy, Papa Alice, Papa Alice.
Avec le gâteau, na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te